congofrance.com. France.com, site ya Congo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. Congofrance.com. Ok, merci très cher téléspectateurs. On a vu vraiment Boza et Belé à Kolanda. Émission Nabiso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Joshua Didi Dipumba. En grosse moulin, mais sans combien de commercial, Bazou Api. J'ai vu encore notre manager, monsieur Junior Boukson Boukassa. On peut remercier beaucoup aussi à mon artiste devant la caméra. Merci beaucoup aussi à Malolo Nzamba, maman Lori, c'est la Congoli, à Diezola, à London. Balobi, maman Emilie Nzemba, Moté, Mayabatu, à tous pépélés, un béto le 13e apôtre. Lelo grosse moulin, et big bozo zela bota la grosse moulin na plateau na lelo na yambi nani na habité so rofungola masolo déjà bazwa lelo grosse moulin na yambi ba grande sœur na nga ba yaya na nga arizana les 3 lions dans les 3 lions na staff na bango ba benga ba mino grosse moulin faut ya to beta masolo ka ndenge zalaka vraiment les 3 lions na espace na bango. Est-ce que vraiment balura mo ko ngana bango mwani mais lelo vraiment sujet ya lelo mingi lelo vraiment toza na sujet débat lelo za ngana bango tozo débattre si ba jeune garçon oyo balinko linga ba mama mikolo ba sero ba leki bango na âge yango lelo na yeko luka les 3 lions to beta masolo ka ndenge zalaka mais nazo bandana nous koto quant à moi déjà je dis bonjour. Ah bonjour. Okay, merci beaucoup moi un mot na yo na batunyo so vraiment bazo attend ya kolanda émission na biso na Congo France. Na peso merci na émission na yo ba boso ya mbanga vraiment na peso merci. Olobi pour la problème banani. Na okende non na question na o ezano ga juste mbote na batunyo so vraiment pour émission na biso Congo France landa na monde entier aux attend Yolanda Congo France Brazza France Belgique Londres Italie monde entier na habité na zongi sous koto quant à moi déjà j'ai dit bonjour tantine bonjour merci beaucoup moi un mot na na batunyo so vraiment bazo attend ya kolanda émission na biso na Congo France en tout cas na peso merci na ndengo na les 3 lions ande pas ce staff ezalaka awa nganda oto yamba batunde na ndenge ba parisien bato à Londres bato à Suisse bato midem bayaka même papa Wemba il était ici à Rolia ba maboki ba pondu awa pa na biso mais si je na yo ezani ni problème ni bana mike voilà si je na nga vraiment mingi lelo na eto débat on a bino ba 3 lions ya tozo lobela mingi si je na nga eza bana ya mike ba jeune garçon neti ba débat ba neti ba artiste ba linga na bango trop ba sœur a mikolo do ba sœur oyo ba leki bango na ba âge siko gosse moulé ba bego leka bongo te fona ya to débat on a bino ndenge ba jeune garçon na pesa neti jeune garçon lingi yo aza mwana muke par rapport na yo tant que yo grande sœur est-ce que o ko accepter to o ko accepter quand même pas je peux pas. Pourquoi on accepter parce que tout le monde appelle ba sœur ndeti yo mususu bazo lingala bango bana mike ba pesa bango même ba kombo ya ba buchu mais wana zoloka mwana nazoloka ye aza mwana ngai 18 ans 20 ans nazoloka ye c'est pas bien faut le combat ça na âge na ngai o ba ba ozimona mukezo nzoto lokuta ko zong sanzo de ça etali yo etana yo ko lia malamu ko na passe malamu soina c'est tout. Ok, excusez-moi, excusez-moi un peu terme neti ba ezolo eloba marape et sala mara ba ser mususu baza neti bino bazolinga bana mike bazoloba ba bana mike bazongi sara bango po baza bana mike baza fresh bango basi ba pousa netango bazosanga na bosangani ya mwasi na mobali ezozongi sa bango na bité so yo ko éclairci bato bazozwa te en kolanda kate on te répondre aussi tout à l'heure exactement bien moi na mike pas zoto lokuta ezalaka te ozoloka mwana wana ezalaka te botika ba vibo osala ba mami kolo luka mombala achi na yo bimaka na ye et la soni mi surtout na Kinshasa eleki trop c'est trop to bete vraiment c'est botika eza bien te neti moninga mazo mwana muke c'est pas na bengana ki na jour luka tata mi ko bimana e mwana muke na ye wapi akosala le koni nango yo pe boti mwana achi na ye siko mwana so akuti na mwana ndenga akomona ndenga mama nini wana ezalaka te mama pona nga vraiment na beti sete botika baninga na nga botika tuluka mibala agi na biso to bimaka na bango mibala baza ebele tofa na bango en tout cas pona nga vraiment balobi mibali ya mikolo bazonunisa bino yango baninga lokola bino bango mozola bango bala mike po bazongisa ba vraiment na ndimi na ngai te na ndimi te
bébé bichu bazobenga bango ezalaka te hein. Jamais en toi pour nanga lokuta ka mikolo nako sala ngabi mamona muke jamais. Maman na kati yo te bino tozo déclarer kaka si mikolo bazozo bana mikolo bazobenga bango babuchu ebongo ba papa o pe bazozo bana ya batu ya bati parce que na ye vraiment na siège na bino na les 3 lions ko to beta masolo to partager sujet onga na bino yo zo telemela eza lokuta mais siko yo bomona ka ndenge za boye na nganda na bino bomona ka mibali na basi ya ba génération tozo mona be na basi mabala bazoya la place oyo mibala mabala siko yo repesa le conseil bongo tango mibala mikolo bazozwa bana miki papa mukolo zo mwana muke tamsu koko na yo bana ngo bazobanga te bazobanga esu te babi ko batia bango à l'aise mais nazo comprendre bango te sikoyo eza liwo to okende wapi to osuka wapi na ebite mukilo ngo comme soki ni felo nazo ebate te sikoyo tata mukolo ba 85 ans azo na mwana 15 ans est-ce que ça zo matela est-ce que zalaka te. C'est pas bien. Antoine a regretté ma casse, ma comportement modèle wana. Papa ba lobby basi na bango ya mikolo, ba komiko basi na bango ya mikolo, ba komiko zwa na bango, ba buchu yango bango pe ba papa ba préféré na bango, ba zwa na bango pe bana ya miki donc et vice versa. Eza pasi maman, eza pasi na moment oyo modèle ba komiko ça eza pasi. Ceux qui maman a ça et la kango, so papa a ça et la kango. Pour le moment botika luka moi si âge na yo luka mobala âge na yo wa to so be okindoki moi makasi comme na kata kin o bazo sala a toi pour na ngai vraiment je suis désolé on se pena wa tamukete vraiment beti c'était botika mama luka mobala âge na yo ozo luka moi na batu kindoki makasi e bongo ba papa bazo zo bana batu ya miki papa so za maman zo maman bana zo na deuxième bureau na yo tika bana mikozo local koko na yo bimaka na ye omona mutakala koko na yo za bien papa tika c'est pas bien en tout cas pour na ngana beti c'était botika Zakindoki. Ok, merci beaucoup. On a vraiment ça langage que maman na zongi koto lisusu et pas maman Chantal wana et concernant qui toujours dans les 3 lions na zongi siko côté pas maman Chantal ndenge mama ze ndenge vraiment ba sœur net non kaka ya âge pona yambi plus mingi bino na zotia plus mingi âge nanu ya bino ndenge ba sœur nanu ya âge na bino bazolinga bana ya mikene ti ba de baba bazolinga neti ba diezola London bazolinga neti ba artiste tant que yo za sœur est-ce que yo be ozana rang ya ba sero balinga bana mikie to ndengene ngai vraiment pour nga c'est impossible surtout pour nga c'est impossible pour nazala ba grande fille nazala ba koko na ko sala ngo jamais na âge nanga na ko sala ngo jamais nazo luka mbongo na ngai bébé buchu so ekokota vraiment na ko ngamba na ko gangela soka meki ka sali faux pas na gangeli na biyo oso banga te o mo teleza mama na o yo na soni te yo mona mutakala mama na yo na ko mentir yo na ko sala ngo te impossible pour ngai za mama na zala bakoko biso za ba mama ngo pe ya lelo ba jeune garçon ngo ebike lokwa basi ba mona ke ba buchongo comment la page ba comment penza na courage aye pe aborder le bise o ebike ndeza là vraiment ebike ngale la to lova ke so vraiment jeune garçon aye pembe no ya peso ba langage on a réponse ni tant que yo lobi ke yo roro sala ngote réponse ni yo kozongi c'est la jeune garçon na tant ko approcher au point linga yo nga soki approcher ngai aye na ndenge bolingo na ko ebise tala âge na ngai tala ndenge naza nazala baninga bazala âge na yo nakoko lingwa tamukolo moko te ozoka mwana opese comme conseil na ogangele te na kovandisa ye na conseiller ye tanga classe osisi classe na yo luki musala kosala après musala ozwi mwasi na yo ya âge na yo bosale mariage ngala za mama soko yebinga o reconnaître ngai o inviter ngai na kina mariage na kopesa cadeau mais na âge na ngai ko tianga litoi et para nga bana modèle wana il faut na pesa ba conseil attaque maman les 3 lions je m'appelle Mazi et para ngai ko simba te et en tout cas na beti c'était impossible na kopesa mwana na conseil na teye na zongse na nzela et puis na zongse na nzela lilo banzambe na zongse lilo banzambe ai banzambe asoke na kufa aoke na lifelo
ezalaka maze bongo ba jeune garçon bazalaka teti opekisi ye ogangeli mais azoya na ye kaka bika sero oyo tia kolemba na ye na ozwa na ngai. En tout cas boya modele wana nde soki azo insister ekosenga sikoyo nasambusa ye nakosambusa ye atake mungala ndenge na vanzi ya mutetela ana otetela ke mafumbe nakosambusa ye okebitela ko papole mbata bala modele wana bala ba malédiction aza bien éduqué na ndako na bango te ba éduquaki etela ba parents bazobe yango nzela mokuse so omoni bana modele basimba bafamaçonnerie bazosimba bakisi yango azo insiste na mama mokolo okola ngai nakogangele oriske meme napesi yo mbata ngai mongala mpo naza baninga na age na yo nakopapola mbata nakokorige yo nakolakisa nzela naza bongo epala ngai eza bongo. Merci beaucoup maman Mazé bongo sikoyo tozo telemela plus mingi ba bébé boucho bazolinga ba yaya ba tantine ba maman batu nyonso oyo baleki bango na âge et bongo na ba papa oyo bazolinga vraiment bana mikepe ya basi oyo tozomona lelo papa tiki maman na bana na ndako ake kolinga tango mususu mwana oyo aza tango mususu même pas mwana na ye mais koko na ye tant que yo moi emo na yo nanu en tout cas wana peza mawa surtout ba papa tomona bango mingi na bano ya 15 14 17 ans ba mineur wana baza ba mineur amo livre boya makambo wana atelemela meme yango atelemela beta sete na likambo wana bato ya modele wana so na moni oba vraiment na kolando papa mukolo na kepa na yo na ko préfère kuto ya pa na ngai te yo na nganda na ngai o mela te na ko telemela yo c'est pas possible mwana muke nga pela za bana age wana na ba koko na ngai na ko ndima ngote ba papa ndenge wana vraiment na pesa ngo conseil batika bazama maze na kati yote bongo sikoyo ba papa wana balobi bakomi ko sanga na bango bongo po même voir même basi na bango moko ya ndako bakomi ko préférer na bango ba bébé bouchu parce que balobi ke bango bagenda musala tongo soki ba ye baza un peu fatigué or que maman na pendant la journée et ça zalaki na bébé bouchu na ye a remplacer ba sali maramunyoso na poko tongo papa ya ka papa za ka fatigué yango bakoma ko préférer na bango ba jeune garçon yango pe ba papa batali balobi non loko basi na biso bakoma ko préférer ba bouchu po bakendaka na ba 3 2 4 même 5 bango bagenda musala ko lukela ba maman na bana makasi za lisusu mingi te soki na moko bundani komi na mibale yango bango pe ba se décider na bango bakomi na bango pe ko luka libanda na bano pe ya mike bazongisa bango est-ce que eza ya solo ke mukolo azolinga mwana muke po azongisa ye to mwana muke falinga mukolo po azongisa ye wana eza confusion ngana benga eza confusion ezalaka te eza bongo te eza te yo papa mukolo okolinga mwana muke pa o benda age pa okola eza lokuta eza bongo te pona nga peza eza lokuta eza mukolo lingi no jeune garçon to yo mukolo lingi jeune garçon wana bakosaka bango eza bongo te ko rajeunir eza pona kolinga mwana muke te ube yo papa olinga mwana muke pa rajeunir yo na age oza nango ba 70 ou 80 ans 90 ans c'est pas ça ou bien maman neti ngawa na age na zalango naninga mwana 17 ans 20 ans on a rajeuni ça c'est pas ça ko rajeuni ça ozala kimia d'abord na kimia yo moto ozala na kimia makabebele na mutu te ozola la bien moi eloko kolia ezali moi mbongo na poche ezanga te omeli moi bien no muke moi biloko na kolia ça va eza bongo te wana eza confusion c'est pas bien ata devant ça mais c'est pas bon. Eza bien té. Na pesa un conseil. Merci beaucoup maman Mazé. To comme na biso vraiment ko chité poto clair na émission na biso. Conseil nini okoki ko pesa na ba maman o balingaka bana miki na ba papa o bazolinga bana miki. Na pesi conseil na ba maman o bazolinga bana miki batika. Eza bien té. Eza mabe. Yo maman mukolo ozoke kolinga mwana muke oyebi te ke ozoko tika mutakala no devant mwana oyo boti. Tout d'abord eza malédiction. Eza malédiction, eza mabe ba maman ya boye batika zongela pso ozana papa na yo o bozane quand même bekara ba âge zongela papa na yo bova na ye bova na papa consoler papa et surtout tendresse yo oza marié za na tendresse na papa ye boye oyambie malamu gentil utila makambebele na mutu
oyambi bien tendresse papa boni ta musala musala ko nazaki déranger makelele makambebele bele aye boyambi papa boni oye oyambi na tendresse masolo ya bien omoni ke papa akosepela yo mama ya mukolo yo mama pe ya mukolo papa aye na ndaku yamba ye malamu consoler papa auti na musata musu patron na gangela ki ba makamoleka musala ebele yamba papa na tendresse la tape bien la tape propre pa bala lelo bazo pengsa mbaye na biso likola molato la tape bien to ça pe ba génération moti to nyati pe molato mke ya la ti mo jipo no pe mulai moi maquillage no simple papa ye ba auti musala kuto pe moi tendresse wana moi beauté wana et yambeli pe bien oyambi na kasi papa penza pa mona libanda ekoza mwa pasi kosekisa ye. OK, merci beaucoup bambote na yo ozopesa na banani bazolanda biso monde entier. Na pesi mbote na baleki na nga Brigitte na Suisse ba mami na Belgique Belali na za bandeko ebele na poto base ebele Kinshasa kutu koloba te malanga plus malanga plus à la pointe awa tozala Boyomez talaka ba 3 lions soko yeto dévorer yo na ndenga propre na ndenga bonzambe na ndenga ya wuku te oui biso za bake mafumbe eza Boyomez na pesi bino nyonso mbote bo respecter ba conseil pa bo umela surtout bala mike boninga baninga na ba age na bino pa bozala mikolo ebele na sera moyi kolinga ba mama ko umela te courte vie o umela te via mouké. OK, merci beaucoup. Yo pepe saka bambote non rapidement poto. Na suka na pesi mami mbote na Paris, Yuyu na Paris, bonjour. Brigitte na Suisse. En tout cas bato baza ebele malanga plus ya yango Antoine Biandunda na France. OK, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Le lot vraiment na ki ko luka ba 3 lions to beta masolo sujet na biso encore ezala kaka na ba maman o bazolinga ba buchu ba na mike et puis na ba papa o bazolinga ba mineur ba na mike. J'espère les 3 lions et pesi bino conseil papa batela maman pe batela papa. Bokenda ko toucher foot raté on na za fidèle. Quand on aura bientôt un gros moulir mais to bombi na nous tient na sekalaté. Grosse moulure comme on est désormais engagé na mais to bombi bientôt mariage pour grosse moulure ba journaliste baba la raté on a vu cette fois-ci ngam na fongolandela ba journaliste ya net o bazo bala. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Didi Lipumba grosse moulure mais ça ko bengo taille commercial. Merci beaucoup à notre manager monsieur Junior Boukson Boukassa. Merci beaucoup aussi à Diesel la London Mamé Miline Zemba Loris et la Congolia Jolie Moussei Motema Batu ya Alain Bin Adam Zambe ya Swag Nelly Moussei. Merci beaucoup à commandant pour depuis Kenya prêtre. Merci beaucoup à Pito Luka na Kampala mon vieux, on est là, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à Bosé Belé quand des grosses moulins le bassin. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. France.com. Site ya Kolo Masolo danger. Masolo kitoko. CongoFrance.com